oyo ninye boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene Comme nous avons fallu. Mais bon, bien, bon, n'est-ce c'est la première fois. Boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene bengiringa bifuma nazana besoin chanter mo ça bien simplement boga sur moi yali sokoye batabi ni bakuna attends je vais te conter quelqu'un Akenda la bosse à l'écoute. Non, on va vigile. Il y a eu tout sur la table. On a eu la main, on a Kanda pour se naître. On a eu le bon mot, on a mis tout le monde on a mis ça Kimbi. Nous, on a mis tout le monde sur moi, mais c'est moi qui ai mis déjà, à première vue, c'était agréable à voir. C'est quoi, il y a des gens yo ne misamo on a bando bana bien yo assez moi trop na bien bon oui bi ko yema président yema azu nzema mo kala yimbi façon imela kiango abi ko papa Faustin après wa ndabu na depuis la première ndaba liboso na banda tili papa Faustin oui papa tout le monde moi j'ai ma bien la Comme on a fallu. Mais bon, bien, bon, c'est la première fois. Mais pardon. Balaki Nazali, et Kumbaki, Naza, n'a pas de système Etienne Tshisekedi, dans un silence en train de réfléchir. Na bangi na ngate, na rampé na ngapete, comme des naïbs sarabino, je ne rampe jamais, vous à la calme. Bientôt, ba modo de Lingo Banda, modo de Liboso, vous à la musique à Kofi Olomide. Monsieur Keba, vous à nouvelle génération. Keba, nature nous sape. Keba na mamba politique à Congo. Souka la musique na yo, bongisa basuki na yo, tia ba kerli, c'est ta vie privée. Mais Congo Dieu tout, Congo Dieu Totila, hein, Keba, Keba monsieur, osaka na biso minga, hein, na ba politique à mboko yo kota, osa la politique ko influence aka, non, tozano maele. Petit n'a fallu pour place aux alliés, côté ka peuple congolais, Keba, menez binao, flatteur, j'insiste, flatteur.
na âge ozanango ozana ndaku ozana mwa karo boti bana oza zoba yo kofira yo zo sakana na mabele na biso okela bato bakufa kao eske ao pomona ka bibembe ao wali bomba yo Antoine Mutunguba wali bomba yo Antoine Mutunguba monoko molili zoba ya mobali marionnette bino bozo sakana parce que bon réussir qu'on détruit jeunesse à Kinshasa pour réussir qu'on bébé ses éducation pour peuple la tika la kanyama bino bo se richiraka na ba chinois na ba indien na ba rwandais na ba faux politiciens wana mboka na tataro na mama na kufira yo monoko molili o sanitaire mobile le peuple le 25 novembre il fait tout Tumba France. Il fait tout Tumba France, voilà. Il fait Pélamote. Tout l'accès dans la face du monde. Biso tozaba kinoate. Moto tout à l'ata esprit à Bawazalendo. Awa na France, na Belgique, na Londres, partout. Biso toba Colombo Kawana. Tokoliki tout le monde a raté. Makila bande kola biso Petro Farira Oyo. Akobeta na Uganda akoyaka Emmanuel Macron zoranga sala na kobeta yo fali rozo sakana na bitumbo yo uzali boma yo salite moko bokofira obebisa ba farira obebisi ba musicien tout obebisa ba mokota vudo moduskutu qui est confira la mbokala nazo tu na bino tu ba congolais comment mutwala bozira to buka ba cede no na farira to kutumba ngonyos yo moni na Palestine na Israël bitumezo bunda musicien Palestine obe Israël aye commettre la France mais ba pasteur nyoso yo ya ba Israël ba mona ba simi minduki te ba mona ba simi minduki bande ko fait beaucoup la pardon comment mutuluko akofira na farira ba emilia kabino ba diaspora comment bazu emilia bino bande ko nangai ba ko emilia bino jusqu'à quand bo peuple ni maboma boy peuple ni no bazo kola te oyo ninye boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene polia mwana mwasi kani omona na fingi te omoni botikali yaya tokengela mboka Kisinjora absent Manike absent makasi Prince Babia absent Alexis Wachi absent Valdi Tamwe absent Aido Bokwala absent Mutali Kasu absent ya mutana yo pe ok mawezate mawana morgue mawezate Jaël Show absent quand déjà il a fait makasi olobi quand déjà il a bundi makasi ba critère ko finga ndezo raté ba na liste soka ofinga yo raté Chéri Mombaya absent Demer Niangi absente laissez à s'élever oui maman presse de moi qui m'a dit les gars qui na TV ah qui remercier Fali Poupa merci na ndeko pesi presse ba bien visa na éviter presse ba bazali sauter na liste yango ya poto tonde na comprendre appel likambo visa presse ba ebumi manike makambo noko osala yango yo moto moko tsala mwana omwende olesi mwana mbwengi mwana vandaki da azokanga bavalise aoprepare ndende oke poto voilà les conséquences omoni mpe osungisi mwana lelo oyo komba presse babia na liste ya bato bavoyage ebimi te abimi na liste ya bato baabsente bato oyo barepeshe te na cour ayu arena liste eza na molai po bataki bango bato nyonso bavoyage te biso tokoza mpe presse te koyaka yo presse babia oke te nga nazoyebisa yo nga naza chroniqueur ya investigation nasinvestisaka ntina bavie privé ya bato
donc maman wana azoyebisa yo ndima yango donc sabine ndeko nanga Prince Babia aokete continue toujours de bosser kota studio bimisa banzembo et osala bien manike ndenge okete nzamba sunga yo otia esprit ofinga lisusu makasi général etumba kende souteneli oya suko finga fali elonga na obangela général akatali na front mère nanga Kisinjora elongo oyo esali akende te eza kende zonga nde rete voyage mais je pense prochainement ndenge azofanda ne sikoyo baokende mbutadikasi batali mpe age akokende na age na kokima kosa échafaudage eza risque ya métier mais peut-être que ça a des poto des longues jamais yakenda poto akala sérieux na autoroute yalaka te train ezalaka te sérieux ovekenda poto lelo tokoma ba TGV eza risque mutu lokola Valdi Tambwe ariska kolobela fali tia bima mambuma na nzoto tala lelo afutami neloko te Alexis bawera baloko fali aleki de wendo ti bebe chanda musicien nini oyo Alexis afingi te aignore na wenge maison mais musicien nini oyo Alexis afingi te na mboka oyo lelo fale bafutu ata monnaie de singe monnaie likaku na ozie eloko te seka mama maleme bande demer impoli ya mwana mwasi nani oyo mwana ana afingi te botikali yaya tokengela mboka moko eza mpe na posa bafarde biso tokengela mboka epuis nasenga bino même motivation bozalaki nango ya kofinga même motivation ezala ya kokumisa bato bakei donc demer akokumisa petit fali problème na demer erreur oselanga nani Joel Show choko na tv nani oyo afingi te Joel ndenge aza wana abule dezake avoyage Joel abule na ngala avoyage encore na ofinga bato ndeko nanga koseka bango te baba ndeko nao Joel akete mais tobosani mpe bato moko ya légimo masqué bango mpe bafinga makasi mpona fali légimo masqué zala koma bango na liste ya basa tolobaka kokoma te tika dedi wato toloba kaka c'est là légimo masqué ça yaya omoni oye mwana temba dimoni kaka sete matete avion Dubai poto pa oki nazaki mer tika na ye ofandi ya komemo te orie nga na kokende okazi yeba te ke ayebisa asala émission alobaki ye so bakiti na fali na Paris aolia ye so mutu oyo alobaki olia aozela yo amema yo oyo nolia na succès toute vérité n'est pas bonne à dire. Kofi Olomide a d'abord des problèmes. Moutou ezo pété na biloko fali pour pas au salaire. Moutou ezo sous à l'est. Depuis un temps, prenez les 3-4 dernières années et l'on ni Kofi a sali la musique et Simbi. Et l'on ni na sali Simbi 4 dernières années. Aouti ko bibiselo ko moko mwinde akomi mutaba direct na ba TikTok akomi tiktokeuse qu'est-ce que je dis tiktoker Kofi akomi tiktoker Kofi akomi mutu ya ba live na Facebook Antoine que vous connaissez là quand il était encore au sommet de son art. Il est maintenant TikTok tout le temps, tchouk. C'est-à-dire il cherche à faire les buzz tout le temps. Musicalement, il fallait à coulier, à finiquiller. Fallait à finiquiller. Je serai le premier à jouer à You Arena. Nakozala mutani boso ke no beta You Arena. Ngai nakozala mutani boso mo pa ona fongola. Ke no beta You Arena. Ke ne ko beta You Arena total yo Antoine Kofi Olomide. Ke no beta You Arena. Perdu musicalement parlant, il cherche à faire les buzz. Et je vous dirais que pour dire ce qu'il a dit là, il a pris l'argent. Je connais les montants, je viendrai dire ici. Vous savez que moi, mes caméras sont partout. Mais il a le droit, moi je lui en veux pas pour ça. Il a le droit de soutenir son candidat. On est en démocratie, de soutenir son candidat. Ce que je dis, autant il a le droit de soutenir un candidat que nous considérons comme le problème. Autant il a le droit de soutenir la médiocrité incarnée par Helmut Ngeleka. Autant il a le droit
de soutenir celui que moi je considère comme le cancer, que nous avons nous tous comme Congolais l'obligation d'extraire, parce qu'il est en train de se métastaser et amener le pays vers l'abîme. Autant il a tout ce droit-là, autant nous aussi nous avons le droit de dire aux Congolais ne suivez pas ce que Kofi Olomide vous dit. Parce que Kofi c'est un influenceur, c'est un homme qui a une certaine aura. Nous sommes obligés de rappeler aussi à notre peuple. Donc, je ne remets pas en cause les positions de Kofi. Autant, moi aussi, vous devez accepter que je le contredise et que je montre aux gens que le type ici est en train de vous monter de là à ma baie. Et son problème, et ça va me battre, je ne pas fallu pour pas. Soki mwana mukia kangi mukolo kati mukola zo tangisa soyi azo tanga soyi miyoyo. Kofi azo bima miyoyo a aigle fali pour pas. Fali beta ene ozo beta wana. Foko beta ene ozo beta. Foko beta tata wana Kofi Olomide ne ozo beta. C'est très bien fali pour. Akena musique akuti fali akangi enyembe si o miso bimie to. Azongi Sikoyona, les candidats, mon candidat c'est Félix Tshisekedi. Mon candidat c'est Félix Tshisekedi. Félix a fait quoi pour ce pays-là? Félix a fait quoi? Ce qui me surprend dans ce que Kofi Olomide dit. Kofi Olomide vous dit, nous allons choisir Félix Tshisekedi, non pas parce que Félix a arrangé le pays. Kofi Olomide ne vous dit pas les réalisations de Félix Tshisekedi. Pour lui, les Congolais doivent voter Tshisekedi parce que Kabila a construit Kinakati. Mais ça, il y a un problème, ça déraisonne là. Monsieur Olomide doit venir vous dire qu'en 4 ans, notre situation de vie était à ce niveau. Que ce fils de la malédiction a amené ça à tel point. Pour ça, Congolais votent Tshisekedi. Kofi Olomide doit venir nous dire notre PIB était à ce niveau. En 4 ans, voici ce que Félix Tshisekedi a fait. Kofi Olomide doit vous dire les kilomètres de route étaient à tel niveau. En 4 ans, voici ce que Félix Tshisekedi a fait. Donc nous devons lui donner un autre mandat. Kofi dit que vous votez Félix parce que au stade de martyrs, biso ba peuple toganga qui pesa mama bise, Kofi Félix Tshisekedi s'était retourné à pesi mama bise. Tala bata libido, na Kofi, na Tshisekedi, des libidineux. Des gens avec une libido exagérée. Il y a le même Kofi à 70 ans. Kofi Olomide à 70 ans, il est passé dans une émission, il dit payer Kofi Nengazawana basali et check-up, Jotona ya mibali. À 70 ans, 70 ans, et ça le roi Yaman a 17 ans. Est-ce que ce type il a un problème? Est-ce que ce type vraiment vous pouvez croire à ce que ce type vous dit? Papa ba Didiston, papa yaba Aristote, papa soki yaba Nun, papa yaba na ona nyoso tuwana. Didiston a kopesa yaba koko, Simba ba koko. À son âge 70 ans, sur 70 ans, à l'équipe de la télévision, toute honte bleue, il vous dit que son sexe à lui et ça la capacité Yabana à 17 ans. Voilà les types. Et là il est en train de soutenir un autre libidineux. Donc leur conglomérat, le club des personnes avec une libido débordante. Boya makambo ezali minene, boya makambo ezali minene.